Du théâtre pas président Nada Master. Nada wa PD wa joueur la PD. Oui. Trop de jaloux. Trop de mouté mamabé. Donc na biso artiste Tomi Linganité. Bien si tu es que monde toza monde y a poison. Nous sommes qui mouté mamabé ya biso artiste. Au moins déjà ko finga na wana ndi ba osaba biloko na. Let's say oh let's ngana ebi peut-être ba on ko ba baisse na ba. Ils a baissé il faut déjà Mike la Duchesse allo ba loba et puis mo rasenga pardon. Asa mukolo. Ouais. Beauté na balanzi nyonso ya la grande découverte. Bisike zwami bino en tout cas na pesi no ba mbote belé ba gros bisous partout dans le monde, Europe, Amérique, Asie, Océanie, partout, surtout en Afrique, tout en Angola, bosé belé til que bosé belé na lingasu mamba otanga ba kombote. La grande découverte. Bo s'abonner vraiment massivement. Tous en a pour ça, y a ba j'aime nabino. Tous en a pour ça, y a ba commentaire nabino. Tous en a pour ça, y a ba abonné, botonda. En tout cas, dans la grande découverte, vous bate. Ma solo à vie. Ba conseil, nyoso koluka. Ba découverte, c'est belé à tous les sortes. Dans la grande découverte, jamais vous allez décider. Sans oublier, na pesi ba bonne guérison na petit frère n'a parti à Luanda, Mitera Kinkela. En tout cas, tout ça en bref. Lelo na memeli bino invité na moko boenga na benga ki invité spécial. Na we la kolobate, yé moko or se présenter a kolobala bino azanani pe a koyi sepso masoloni na ngwa ki toko oyo ayi biso na la grande découverte. Bo limbisa nga mokie place to vandi ezamwa makelele, mais place bato baza makelele zala akaka. So bon moni place eza kimi a ce que za un cimetière. Place bato baza makele les angate. Bo betali bakote. Vraiment sans plus tarder, toleki une émission na biso. Bonjour papa. Ouais, bonjour mère nanga. Vraiment. Santé za bien. Ouais, santé za bien par la grâce de Dieu, nzamba zo battre nanga. Donc netinga maya babwe. Za ma pepele. OK. Invité na biso ye kombo na ye Yaba. Ozanani. Yaba za artiste comédien et pas président Gelor Eyenga. OK. Yaba bino mo boyoki aza artiste comédie et pas ya président na bango Eyenga. Parce to vendre za place ba répétaka. Toza presque baza bango tourner mo président na bango aza awa. Donc ande bozo ba news a bien. Muto aza posa muto alingaka président Eyenga. Aza na posa e baba vérité baba news e baba programme ya makamnyo so ezaka place to vandi awa. Sans plus tarder papa, li solo nyo memeli biso etaki artiste comédie obandaki carrière na yo ka pe ba difficulté ni nango koma okutana nango po okoma oyo zalelo yebisa na bana la grande découverte on so ba olanda biso ba eba. Ouais, merci vraiment ngayaba na bandi théâtre pas président Nada Master. Nada wa PD wa joueur la PD. Oui. Na PC mbote bandi pa Nada et pas Nada papa na l'équipe papa Koba. Ndenge zala rara yebiga wati. To luara mwanzela moi visibilité. Mais papa Koba na fait na père na fait na père pendant 2 ans. 2 ans et puis tant à voyager na voyagé qui de sali que tant na zongi na mungi te na pe maintenant on a parlé idée monsieur ilinga tina sa groupe na fani na refresh na groupe e ulianga charge et là on y ba wela ka groupe chasse yo mo mi bulele mo ne ogeza groupe charge ya osaranate ndesko c'est là qui habite na fandi na boule na bia Nathalie gauche Nathalie droite na habite fona ya pas président Eyenga na fanda na travailler na samsala pour na boy lelo yaba ke a lelo ba moni yaba non nous a bien te ata masa na bonheur ndenga sana aitsanga yaba fozala place moko pas président Eyenga donc kuna nde makambu neti ndo moni boye tuti répétition répétili na lati ndo moni dans sa émission donc nous avons pas président Eyenga. OK, merci vraiment bino mo boyoki yaba oti na artiste o bayeba ni na mboka na biso ti ayepe susu na maboko ya président na biso Eyenga o aza moko azo sepelisa bana Kishasa awa vraiment ba difficulté ni nango bokutana na ona misana bino wa kitya ya ni ya comédie wa ba difficulté za ma ebele moi na monde trop de jaloux trop de mouté mamabé
donc na biso biso ba artiste tomi linganité au mona kande ya balati boye ninga monika ndina lati ba ko kelanga jalo vous comprenez ba pesi ya ba rôle moi bien moninga zo kelanga jalo donc so déjà des difficultés dans le monde a linganité donc linganité qui mutema mabe za makasi ba poison za makasi d'ailleurs moni netinga maya ba binakoma maele donc la linga suite que ko melana ko liana pour nous sonner za kimutema mabe donc nakoma komi batela na se protéger comprendre dans vie auto za nango oyo donc ezama donc yo motara tozo bungisa bate belé to bungisi moni toto bungisa président na biso Tcheko et après avoir kokunda Tcheko et humilité papa Kwedi paix à son âme et longwe papa Kwedi nde tozolo baboy bamsu bazana morgue et koza mi balé ou bien misato mais natango kala to mona ki ba papa na biso basala ba misala makasi ba servira mboka na biso to sepela bato babanda ko bunga boyete pourquoi pas kana tana biso ya kilelo eza nini eza pressé à vie to eza kaka liwa penza ba famille to eza pena volonté nzambe yebisa biso to eba papa. Wow, merci vraiment neti masala nga geti atuna nga meyaba mais comment ba artiste comédien bazoku fara kaka mais nga na bike liwa yuta pa nzambe nga ma onga na bika liwa yuta pa nzambe mais ce que ya kilelo ezake ba mono ena car ba nga ba yebosu car wana faut ba luka basala ka mo eloro mobwe olongo na scène oyebi tobungisa mama Chako tobungisi président Tcheko tobungisi papa na biso Kwedi tobungisi Madeso Pemba zaki pa président Joël Barezo tobungisa président Pululu vous comprenez président biso Dadi di Kambala que son nom repose en paix donc tobungisi bate belé batu musu pe balingi vie apprécier au moins vie apprécier za faux photo c'est la rangonga ya nzambe sore koki eza ya yo vie apprécier pe ya moni carrière zo ke mukuse emsu nzamba a bongisa ko kufa par exemple emsu na 100 ans tant yo ke pressé emsu mona bu 30 ans 40 ans au loin na scène mais comment ba poisonner bien si to ebi ke monde to za monde ye ba poison. Nous sommes qui tema mabe ya biso ba artiste. Siko bato bazana sima no ba kufite poni ba ozwa maele te. Ponga place na vandi so na moni moko na kende na nzela mo boy tala sike memie na liwa. Alors pourquoi pas ngana na tie likolote avant na chapa na ndimi na kana chapa na kufa pourquoi? Wa monesi nga mayaba ko kufa ya batu nyonso na eteinga. Et puis nga ma leçon pire yo akoko mape pirate. Ka pire yo maki on a pinga pire yo pe a rotelo pe moi système pour déjà ba te belé ou déjà te perdre on a do et biso ba ozo maele te wana bango net nga maya ba nazi mayele makasi tozo bungisa ba te belé bazo kufa omoni ezalani mona do sa ne bisabo biso nga iba mendeni ya yambia ba ngoko bana ali nga aiba ka oyambia ba pona nini sali nini po ba netinga mayaba bona uti shebiso na laver na rep na sa émission na lati mo basket na ngamo mbata pendi mo nini siko mutazo ngayeba nana za derrière yaba azu ba plan oyo wapi aide tu mutema mabe vraiment na kati ote papa na biso yaba surtout ba polémique ekoti entre bino na bino tout comme mona dernier mezaki maman na biso Kalunga Mame Pela Ansi Luzolo tozwina na la duchesse ezaki ya kofinga na bokomo kotsa na bana vraiment bana batu ba innocent to bofinga ni ba miko ba jeune bazo respecter ba mama te ba mama ba respecter ba jeune te et to longona to ke susunde to lo ba boy ba news CBM ya Belleville na peso mbote kanzi na linga ko makasi Belleville na mama si la mama di mama vraiment nyoso wana pa na yo et salonde bon omoni déjà ko finga na wana ndi ba osa ba blue wana let's say oh let's ngana hebi peut-être ba ko ba best na bon pas jusque là batuna mama Kalunga biya sala besti tout le monde qui choka qui est suka nango la duchesse a pardon oui ça pour la deuxième fois la duchesse à côté de maman baboy ils a besti
Ouais, merci vraiment notre président Mike la Duchesse n'a pas ces mots, n'a l'ingé tellement mingi. N'a l'ingé mingi. Mais marambu oyo lobby nanga po non nga maya bana zuta oyo kanguto. Mais ce que ça que a lobby ma bé pour na maman Kalunga et puis a sengi pardon. Maman déjà fali mbisaye. Au moins que mutasali ma bé a sengi pardon. Non maman fali mbisaye. Mais ta ka sali ma bé a sengi pardon te. Wana za fou. Ndeko bi que ça deux fois déjà Mike la Duchesse aloba loba et puis yemo rasenga pardon asa mukolo et puis présent en sur le solo na ebi pa ebi yaba na linga bango mingi mais net nga na ebi ke ba artiste ba ko mo créer ka buzz a robete lo mo boye tant yo ngi Twitter yo pe sa maîtrise ok lo bibi loba et ça la ka buzz ko biso be ba chroniqueur to ko marato zela matière comme na matière. C'est au Monica matière moi bimi kuna toye biso to zana ka pona bino to ozela so ça problème te ouais artiste ba mo luga buzz que neti masala nga mido ndenga sawana alinga beta ka lo mo boy po esa geti pass vous comprenez tant mido a beta lo mo boy abike geti score sans maîtrise y pas olinga le ka tumba non so ba buzz ba artiste ba mo luga buzz artiste ba luga lobby batanga kombo na ye. Si tu comprends bien, artiste Nabiso Yaba a expliqué ce que ça baisse. Bien, vous avez ma bakuna banda ko vendre, vous avez ça un plus, vous avez ça polémique, longola polémique, tu comprendre que ça baisse. Ce qu'on peut ce programme, il y a mouvement na bino, bon répéter quand ni pour biso to bando ya. Dès que vous avez zambali, vous sautez zapen bala sukate. Le lolo quoi ben monsieur les cas qui est belé en tout cas aux Europes na taming te poto monyoza ya kolemba. Au possible ce programme, ce pour bobé taper balé. Ballet, tous en ont. Toi, on a ballet. Ouais, merci vraiment. Programme, il y a répétition. Tout ça, chaque lundi, na vendredi, n'est-ce pas, sur mon on a matongé. C'est pas si moi bien. Tout ça, on a. Et puis quand lundi, on a 21h, on a peut-être sur notre temps comme chaîne. À l'aise, la grande découverte. Ouais, merci vraiment. Quand lundi, on a 21h, on a Bisso TV. Donc Bisso TV, donc ma programme nous c'est bien. Président on a pêché mbote moi on yaba. Donc awa toi on a matongé n'est-ce pas si moi bien. Tout ça ma do répétition ça lundi na vendredi. Tout bandara 9h 14h aussi ici. Quand même lundi on a 21h. Nabi ke bana poto ba te belé bazolandanga. Ma Béatrice Bogo Keto la baronne na Canada. Ingénieur papa Atoni Molemba na Canada. Na Bosanité Mirador Lutadila na Londres. Master nanga Monseigneur Base Fashion. Yo mo pe la pesi mbote. Et puis na pesi groupe Mobimba groupe Isonizoni. Master nanga Betty. Master nanga Nata na Bosanité Mido na Bosanité opposa na bosse de massa nga bonheur opposa bon rappeler nga kombo les qui manga mingi rappeler nga kombo on est là sans oublier réalisateur nanga Watara wazo sala ke bilili malamu mona na la grande découverte petit nanga inosi biazo le la biso la boîte qui était à justice patient inosi na pression mote on est là moi dit massa nanga Getty na bosanité Getty na pression mote ya bayeyo batuti bolinganga. Numéro na WhatsApp plus 243 85 640 48 50 plus 243 85 640 48 50 wa numéro na WhatsApp na Facebook na bokomika artiste yaba bokomonanga on est là moi dit so na bois qui était na justice passion masalanga Getty ya zawana go filmenga et puis ingénieur Wata mutazo filmenga bendinga maboye ingénieur Wata wala mama salangai espace auto za na pesi bango mbote belé mi dozo talanga trop na boîte pe tellement trop na le mipi yo mo kombezo kima Betty Molato BM vrai chéri moninga ya mbinga boti boluka ete ane pourquoi ya mbiyaba ya mbinga parce que nazo solola. Ouais, merci vraiment, na sepel makasi.
Et merci vraiment en tout cas, vous s'abonner, vous partager ça biso bien, sans oublier cordon abisso Prince Molato, ah penato za pena face à Prince Molato, cordon abisso bambo tebele, bonne journée, na mosale sike zoami onzamba batela yo, to comme na na souka en tout cas pardon, vous partager, vous s'abonner dans la grande découverte, vous a jamais d'ici, ande ba news, ande ba batolia bien, ande ba conseil mamba ofinge zate, bientôt to kota na ba masolo a vie, yom to tambwisa vie na loenge ba ke vie za moko, kala te to pesa ba détail ya masolo a vie penza bokota bozwa penza. En tout cas merci beaucoup na réalisateur nanga Watara Nzamba Pambolo, à la prochaine boza suna to zongela su wana invité na biso to yambaki lelo. En tout cas ba question za bino ba réponse ya biso boza jamais d'ici. Merci beaucoup, à la prochaine.